Voilà ma soeur, tu as habité au Salim Kolebele, aux hommes à l'église, au Lingi Koyate, tu as habité pourquoi, il y a mon alekaki, na mon ayo, et puis tous au moins temps il y a Kosolo là. Pasteur Nazana, Nazana, moi ma camobélé dans le salon, il y a moins de permettre que je ya église. Makambo ebele wana et bossa mission nzambe bibelobi qui peut nous séparer de l'amour du Christ. Et donc mon côté Paul azoloba atangi makambo ebele atangi kufa atangi ma malade kozanga et vous dites que séparer biso de l'amour du Christ. Na éviter nanga to so la moi li solo mukamuke ma soeur. Papa no ba parce que na bana OK na bana ba prière. Ah, à propos, il y a ma prière. Bible zoloba lo sambo ya lisanga eza malamu mingi batuki ya mokili balobi lokoni moko soki eza ya moko ekopelisa moto te mais soki basangisi ekopelisa moto makasi na éviter koni kosala ba prière yo moko. Oui, papa na sala la prière na moko. Ka Bible on est lobi peke so za na foi. Na kombo na Yesu okoloba na ngomba nongwa wa yaka ekuya otamba likona sepa otambola pe likona demo. Oui. Oto sambeleza ka nzambe ka oyambe ya biso. Yango ni komisi yo mama prophétesse. Na zaidi ana vision na yemo kondo banaki. On a la kana pour na monaka ezaka ton on zambatia katina imo bandolo ba fona sale la Paul azoloba na épître aux Romains chapitre 9 azoloba lobi l'Éternel dit à Moïse chapitre na verset 16 je fais grâce à qui je veux. Ya moi sale na be grâce. J'aurai compassion de qui je veux. Oh ça suki ngana oloba nozo ba ko ça. Nazo kendo bongisa suki dudu. Polianga tembe. C'est là mimi sikono ngolo bana nini mimi ngalo bana nini mimi. Ngana zana iloko oloba na dudu te yondo mto benga yebisanga problème ezanyi. Bon ça va. Mimi. Comment se fait-il yo mwasi ya moto okoma ko publier ba photo na Facebook sans autorisation nanga? Obalenga na konda. Ah bon? Ouais. Donc pour na pekisa yo tiko publier il faut na bala yo. Odudu okozo pe mwasi mususu wa plaire yo somo ba photo na na publier na Facebook et les yeux. To ka moye na biso. Ozara yo moko na vie nanga. Te ngana komisi nanga Facebook ndé prioritaire. Te komeka kutu et puis on m'a partir à lelo. Ngana zo yebisa yo à partir à lelo komeka su ko publier photo. Na mono sur la Facebook te. D'ailleurs ozo bloquer ngo. Bloquer compte wana. Na yebisa sur la continue na mona mimité. Et puis garçon so komelo nani? Garçon a commenté une photo na wana. Abi ma piche. Azak joueur abeta na Ghana. Abeta wapi? Na Ghana. Mimi komiti na Ghana. Abeta en équipe nationale ya Ghana. C'est pelé par rapport à short tout là jour à match ya Guinée équatoriale na Léopard par rapport à na posta qui Léopard bien non. C'est gentil de non pour casser traumatisme té. So mon traumatisé nga faut me s'en lire nanga. Mimi. So me s'en lire nanga te et simba te. Mimi. Je t'en prie papa. Donc yo mon solana. Donc joueur il y a Ghana. Au traversé combien de pays pour comme na Ghana? C'est un problème te Doudou. Nga so nga mobile traumatisé nga te. Devise nanga za la bo so mon ki ba Facebook nanga ese pe sauter. Copie bien nanga ese pe to ko na biso. Yaka oh Mimi. Mimi na ola ba malembe yo lingo tcha de pokende. Mimi polo lo ba malembe. C'est ce qu'on dit. Na bi OK Mimi tellement. Mimi ko mekate. Na bisio. Nga siko na moni makambo ezo sala makuna na Facebook, je préfère Facebook. Attention. Ouais. Je suis né aller me transférer à ma tété. Moi je m'en tape. Keba. Moi je m'en tape. Et Mimi moni Facebook comment baba monga na boye baté. En tout cas général bon. Ah. Puis j'en ai ma Ghana. Ah oui. Ghana, l'os soit Ghana. Non. Mimi, Doudou, Keba. Tu me prends du temps s'il te plaît.
J'ai beaucoup à faire pour aujourd'hui. Mimi n'a pas changé quoi. Non, j'ai pas. Ghana, Yakawa, Mimi, Zongana, Noa. Mais non, pas que le pipi cassico. Pas place avec au père, yo ti au pakolo c'est Mimi, y aura les bisayo. Na mobile non encore. On aura biso nanko. Donc on met kakou tout est. C'est quoi Doudou soit ça mobile, on senti mon 400. Non, qu'on se trouble nous t'es Doudou. Je te jure, tu sais quoi? Biso va fit au déambuler tellement trop. Doudou, tu me passes le bon, si tu linga nga pour nani. Yebisangate, lelo, mon non linga nga boyanga te Mimi. Non, je ne savais pas que Facebook est à Gagio. Mimi on a mon Ah, Doudou, s'il te plaît. Non. Voilà, on va Oh, yo vimbi sanga j'ai rendez-vous là. On a béton à sentir ce Doudou, un joueur à Léopard banzon à lelo. Makambo ça. Bisi wana te ken. Comment sur la Léopard? On l'a Ghana. Tenga non qui pété. Il suffit que logo mo ezo kotsa. Bientôt là ba mission. Bon, ça n'a pas marqué. Yo non, mais on a pas tout sur le mairie secret. Tu n'as pas sur vie, on a $5 dans la Pullman. Hein? Pullman? Oui. Eh, Mimi. Babanda au cours, ça bis, ok, so quelqu'un vers nous mon Pullman au vendu à l'aise. Tu te sens. Bis, au moins, mais comment on a changé avec ça, Doudou? Tu habites où, mon Mimi. J'habite Bondal. À Bondal, pas comme ça, Doudou. Je te jure. Comme mécanisme, on va Non, s'il te plaît. Je rendez-vous. Je rendez-vous avec Dieu, merci Mboka. Lelo ba sukola, lelo ba jouer avant bazonga ba sukola. Biso ba fille à Bonzal, ça se passe pas comme ça. Dieu merci Babi. Mbokani. Yo na dit merci Mbokani. La pibia qui est Doudou. Tu me plais. Mimi. Ngala obengo so kende. Oh Mimi, zala na tout. Non, c'est pas. Non, non, Mimi on la tsanga. Zala. Mimi. Yo, on s'en qui kuna. Mimi na beto di ba. Yo, yaka. Ma soeur, si seulement Dieu vous a fait grâce, si seulement Dieu a la compassion sur toi, laisse-toi guider, laisse-toi orienter. Par rapport à cette orientation, Nzambako Salangolu, Paul Azoloba na épître au Romains, na chapitre 9, na verset 16. Nzamba Zoloba na Moïse, na salaka ngolu, na nani na lingi, et na salaka mawa, na nani na lingi. Yama sali ngolu, pa sali mawa, kati nanga. Afongoli misala nanga, oyo, et c'est comme on a zaki na ki étouffé. Oh, vous avez qui étouffé? Oui. Ngolu ya nzambe kati na yo emonana kite, siko onde bandi omonana. Merci ma soeur, na retenir yo temps moulaïté, na moni o nini okomi pe o nini ozali. Tikanzamba lola asalo bolam. Oui, allô. Oui, ma sœur. Oui, prière wana to salango dans une heure. Zalaka en ligne. Aux États-Unis. Problème T. Ah, papa n'a pas besoin dans des airs. Pas de problème. Nous avons déjà prié ni to prier na bino en ligne. Si quand amène lola a pambola bino, a épargner bino na danger na kombo na Yesu. Amen. Merci ma soeur. Bravo. Merci pour notre félicité. Nzamba sala obolam. Amen. Ngolu na eli kolona yo emona na susu makasi efuluka et papa na osama kama pona bapate na ko. Donc Nzamba linga kana bima pa na yo po afongola nga grâce nanga. Amen. Nazo so ba dimi, nazo so ba offrande. Les autres mikibi na donc partout. Amen. Tikanzamba lola asalobola. Kasi Bible zoloba na épître aux Corinthiens, na épître aux Galates, balobi ni les menteurs, ni les fornicateurs. Surtout ni trop Bible na passer Zambia minui bale. Bible ne ko bomayo, Bible ne ko maki, Bible ne ko koiso. Dans un moment où tout est abattu, pour ba bongwama, tout est abattu, ba pambwama. Donc tout est mingi ba Bible. N'entreront dans le royaume des cieux. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Merci. Ok, merci. Yo ni mo ka ni abadi na ba fan. Kako changa musana kombola ka ni église.
musalo pesa nganga sina koli ali mkongo ya kubuka ngana kombo na ba église nini bongo na kena kwe na sokola ba kiti ngati. Maman, Mimi azo comprendre te. Nazala ba projet ebele oyo Mimi tant ko réaliser ngo akosepela. Mais Mimi a comment na bengi na téléphone, rien. Na lukaye Mimi azo mona na te, mais tout le temps azo solana ba tumususu. Mais ngai Mimi azo boyo ya manga na téléphone. Soka solaka na saranded Raquel. Ezampo azadi na ye. Po bino bokoma beso kama ni motajo solaka na moto. Yo yebi saranded te. Mama, saranded. Nga na pesi rapport pas saranded. Raquel na pesi rapport. Alobi nga na lobi na Mimi mais Mimi on dirait azoyo kate. Tala sko saranded ayoki yete. Na bengi wo bakula walijo. Papa na brinela mon cas amour na bijou. Na France na bengi alobi na nga mono sola Mimi abengi Mimi aboko yamba ye ezalaka te mama ata yo moko yamona yo epa na yo mama muto Mimi akoyo kelezaka yo yamona ye mama mikano sola na Mimi parce que d'ici là ba projet na ngezo se réaliser ya sani a sori sa yo te ezako se réaliser kala yo lobi oye epa na ngai mpo Mimi asa nini abenga kayo na bonito ayamba kayo tozala nde tozalaki pour que maman de Olinganga mingi Mimi a oyoka. Merci. Merci maman. Ndambe na ngai. Ndaka maman ko simba. Tata yo bana nanu nyatika nanu mampara. Tika nanu mampara. Vanda nanu nyempe njo yo mubali oyo aya tosaka ndoto na ye vanda nanu nye. Kotela ngai lokolo ozokende na nganda ya diamba tesi ka moni bajo pelisa ka molinga o jo lenga ba pati nyoso ndoto jo lenga mpona bikaya boni oyo mama ya boti mimiti mais mama ngai na liana no mbongo na yo eloko moko eza important mama Mimi akoma na Facebook o bato ba salela wana ko pibiaka ba photo donc Mimi ko solo la Facebook tina ba Mimi ko publier ba photo pamba na ba bar mais ngai mama Mimi ngai ola publier ta photo na nga bona ngana comprendre ata solisi ngate mais publier ta photo na nga akomata mon choix bébé na nga et ça la nini mama ai na to saka yo kasi soko moto jo saka lokola ifengonya et puis saka ngai kanda mingi yo na libota na ngai na bayebi yote na ngai moko na bokula ka Felicie yoko o amorosi lolingo bayebi yote moto moko amenya masanga tempo bango mibale wana baza bankana na ngai soko ba meri masanga wana to yebi te Mimi azana na mobali o ya zabo kilo na biso kasi yoko tia mibeko na ba moya Mimi te teo ajo saka bibi kamba bibi akingai kamba akingai monswa yo monswa tata na ngai ndengo ya kama na dota yo fanya Mimi omona kangalo kwa imboro mboto te mama bongo nino ngo profiter te ngai na mama sanga nayo na kangalo pango yo sampa na Mimi eza na projet nyoso be pose na yo kendo sa kuna kwa msuko na yo ko pisa kangai la polote no moni ya sa ipibri tika ya sa mpa bali ta za pe na faze te na mama na linga ke mingi ozadi na ye na linga ke mingi a part ye muso azate ngai na za kuna te kasi yo na ye boza badi di na yo aza moninga na yo mpo moto soko na ano baboti na ye ba mei molangi na yo te wana oza na ano di oyo français lobi kamaderi oza kamaderi oza copinezeri ya do mama na somelo bien ngai na boso mbanga bien te bien oyo te otindi mokanda bayanoli yo ye ko sa makam na ko komata sikodi na somata bouteille ngai na moni yo ko za na maere te jambe yo na moni yo za maere te tema kene na ko so na yo mingi te jambe ngai na so raka na bato oyo moto esaka nkolo yesu boni moto janga yo kwa masaki mpa okati na lopango batiki yo lobi te ngai na jimosi ngai na seka miawa mamo ya komi bokilo na ngai Mimi akomi mosi na ngai lerize te okomi te ozalaka déjà bokilo tata yo ngba te yo kampe mutanga za te yo ngba wana jambe na kwa ya koloba mabe yo ngba mama na keme na oyaka na yesu lobi likambo talo kwa o eza sa de fête yo yaka yawe na sengi opesa kimya pesa kimya masia na sengi opesa kimya mwana kai lokula te balokio mama ngasko elonga na balokio tika na tika na ngai na roba
Oh, moto monene na kiti aruki yo. Oh, aruki yo. Yo kaka boye. Mwana mobali oyo nani ndeko ya mwana mobali oyo Alain Massi. Fondation Alain Massi. Ndeko na ya mobali. Aliyaka bala yo. Oh, mama. Fondation Alain Massi papa ale atie makambo na tout droit obite ngai moko na kosimba bo na kosala boye na ko organiser fête wana. Mwana mwasi mwana mobali wana motema malamu. Na ko organiser ngai lokwa na fondation Alain Massi to sakisa ngai na mwasi na ngai to kosala likambo ate e ko la somme fête wana ko la somme ndeko na ngai lingaka mosantu na lingana nga mambo ba mama. C'est papa Alain Massi azaki na posta na bala ndeko na ye. Ngasko motema ngai sepela na ngona ndeko nete mama. O comprendre que motema ngai za na mutu mama. Naza kana genre vi boyebi makamuto la kana te mama. Moto akoteka bazoué. Akoteka ba moto Messi wa. Ye motateka ye motateka eloko ya Cristiano eloko ya Cristiano Ronaldo ye motateka moto wana mpeta eloko ya kotonga mwana na ngai eloko ya kotonga uyu moto wana kotonga komona ye eloko digital wana komona digital mobali kitoko mwindu mobali alandi poso ya mama ya mosantu albite mama na ya mosantu lokola ya mona kangai mama mosantu lokola ali mundu boye kapi lokola na ali mundu boye ali mosantu na lingaka ye tubota bakafure ali yaya na yo lokola eloko ya Sofia polisa ye moto oya ali okipe ngai na ya monga ya Sofi ngai na meya masanga Sofi posa tu miyo kako mama miyo ke be kitoko boye boni boye ko na posa ni bele kitoko yo ngai na bota yo boye yo kaka kitoko epo na Zovi lo ko na nango kudo na mpoto ko na yo ko na nango soki akipena mobalo ya solo wana mama to brisera makambo te yo apelo kwa mwana mobalo apisa kinga ya dolari wana apisa kinga apisa kinga dolari wana te ba vandurbek wana te mesemi banini mi bari vandurbek mese wana mi bari apesa ki combien 200 bila ko wana mi bari ndozo benga nini mese vandurbek mese vandurbek ba mi bari wana na kusomela yo bakisi siko yo Zovi eloko marunga te na $10 te na eloko te garantie oyo elingaki esila biso mwana mobali wana mema kola biloko wana mibale wana opisa moko epai ya mokolo lopango mosusu wana loti ya provision osantu mama moko te na mokili alingaki abota mwana na ye mpo mwana alingaka ndenge wana topesana bapromese Jovi aza na avenir ake poto mpona koluka oyo ake koluka eza mpona nga ntango nga nazwi eza intere na bino poto eza facile teleki na ngai mama poto eza pasi aka mwana moko nalobaki nazala na susi na bino na susi na yo te tika bandenge wana na mwana tika moninga na ye mokola yaka wana alati biloko ya tibazeni vi bakolata beti dini wana alati yango malamu mpe akamati eloko ya bodi ya tina nzoto oti kete oyo ya nkombo te moto akoyo wana ekokendaki koloba nkombo wana grife wana yo eloko te mwana na ngai okoyoka mate mpona bini wana ngai nasala yo abala te ngai eloko moko naokaka mpasi yo ndenge ofungwama motobo soki ayaka malade oyo te mapo nyo ozala so toa na ambiance bien il faut landelaka likambo maladi na ye mpo opesa epasi oyo wana susi na yango te wali na susi areki na yo te mosantu na okotela na chantier na ye wana omoni lokwa ya komo yo oluka akotisa confiance na nga na famille na boya na mbongo mama na okotela na chantier na ye wana oke koyebisa kata makoloni na mwasa na tokutanga na nzela na esa keke na okipe esa keke na mwasa mutu bado okipe te yo bala te akobala yo na nko nako akobala yo mama libala ezala no 2 personnes bandima nga ntango na ndimi to obala nga bomuta botanga nde ana motema na motema nange eza evante epa na nga moko nazozela bobanda okota deja wi mbote na nga mbote Domitine Makenza na moni oza en ligne bozala deja na position ya bien yo na papa adi londole pona ningi na bana mateya nanga Alice Gongate mwasa ya batola Goda
Oui, nazo banda déjà. Bokota déjà pour déjà nazo nga kolie sabino bilia na bino molimo musantu. Po tozolia pe na nzoto ti. Tozolia na monoko. Fo tolia pe na molimo. Na ekotea mwasi lolenge ni na kovana mobali. Mobali pe lolenge ni na kovana na mwasi na ye. Mwasi tosa mobali na yo. Respecte babokilo na yo. Yeba kotia kimia na kati ya ndaku na yo. Soki mabe ezali solola na mobali na yo. Soki mobali alobi non, nzima non ya mobali. So mobali apekisi yo likambu yoka. Bongisa ndaku no kitoko. Bongisa mbetu no kitoko. Kala mingi te toningi siko to bondela. Oui. Ah, pona dimi na continue lo numéro moko boy oyo sengi pona continue la nga dimi nanga. Ah, pona offrande kaka numéro wana na hôtel bino wana. Oezo bima na TV na bino. Yango wana nde bo hôtel nga offrande na dimi. Bopa mama na kombo na Yesu tokanga misto bondela. Tozone tola Biso tozone tola Bopele Yesu Masia Mokota kokani nayo Yesu Ngombi ebitumba Mokota kokani nayo Yesu Yanga bitananga Mokota kokani nayo Yesu Osimbi ikolo osimbi nasi Mokota kokani nayo Yesu Olinganga lolenge naza Mokota kokani nayo Yesu Zambo mutima malo Mokota kokani nayo Yesu Inela ye makasi Mokota kokani nayo Yesu Abongi na lokomo. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Je ne suis pas une fille mal polie. Ouais, je sais. Alors, tu garder ma bande, maintenant tu as contrôlé bande naïe. Et puis avec beaucoup de respect. Nde mimi po na silika makasi. Na lobaki na oloba na okuti na tomo boy oyo o supporter te. Mais Nathalie qui oza mobali nga na mwasi. Je peux jamais hausser ma voix devant un homme parce que toyebi lobité. Oza mwasi na yo peut-être o apesa ko valeur nga pe ifona zong selo valeur wana. Mukoto telema no awa to solo la. Na yebi sa bien que je suis occupée. Je suis engagée. Nana mam nanga, nana mobile nanga o na lingaka. Alors nabaki na oteke yaka tokuta na epa na biso. Nabaki no te yaka omona na mama nanga opesa embongo abatise na garantie. Oyebisa mama nanga combien yo tekaka ba joueur. O expliquer maman nanga comment yo osolola na ba Lionel Messi, yo osolola na ba Cristiano, oza mutambongo ozotonga immeuble mula yo telemisi. En tout cas na lingi relation. Je ne crie pas jusqu'à là, je suis encore là. Nazana awa nazana nous bien papa. Rectification mon sang tout. Na yebité. Je ne suis pas marié. Hein? Est-ce que je ne pas une femme. Être marié ou pas, et ça problème nanga. Mon bali oyo monique, moi c'est oyo monique préféré papa. Toi tu m'as dit tu es occupé na resa kuto ozanda kumorona mobali. Oza yang non ba ozanda kwa libala. Na yebi que mon ndongo tonanda kuboye. Oza mutu ya ba ambiance, au mona kambongo, j'espère que oyebi chaudron na bandal. Kota, tu na DJ David. Ayebisa ok na nyokwa mana landa mwana mwaso na ndenge nyonso na zwa yete mais so talebo aza mobali o mwasa ko boya yete. Tu veux me parler de DJ David? Ayebinga bien. Ah lokwa ayebi yo bien. Non net yé na so na moni na mon andré oué randé. D'accord kenda betelo lisona. Ayebi valeur nanga. Je ne suis pas une fille. Tu vois les gens comme ba DJ David ba respectanga parce que ba yebi kenga na mutu moko. Papa soki sanga awa na lingi nanga te na ganga na makio respect. Na za pauvre fille. Non même si tu me manques du respect. Nanga kaka ndenga za bongo. Alors plus jamais ko yake pas biso. Surtout quand tu cries ça bien. Normalement, un jour, Martini, regarde. Maman Nan, c'est ma maman. Tellement que maman comprend. Moi, je peux crier même devant Batoutoua. Maman, je suis dans un voisin d'Abino. Mais comment est-ce que nous avons linga zobo yanga? Pourquoi nous belanga tete maman tabino moko? Martini, regarde, chérie.
Mosantu. Oh, papa. Il faut vraiment un bon médecin. À revoir Moutouna. Ta tête là. Oui, je suis fou amoureux de toi, je l'accepte. Regarde. Je suis fou amoureux de toi, c'est tout à fait normal. J'accepte. Ato vandi en Amérique, l'Europe, ato tonda bozui, okokoka na jamais na nzambe. Oyenda za likolo na nyonso. Alléluia. Mainatali bolingo na yo. Yesu mainatali bolingo na yo. Kutambo hangu kutambo tawana soki ya pesa na kabako sitenga na kukamwa. Sifi. Tena kukamwa. Mpo yope na ningu haribu. Tani ni orochi. Tani ngorochi ye. Sikoyo. Okulana na kamari moko boye akwenda kufungwa ma memoire na yete. Mosatu akanisi tari muona moke. Memoire efungwa mate. Moto amona na mama. Mpo yoningi na ebi yosuki mwana mubali wana tari ngakayo. Kubukana te. Mpo yo yari misukarakara. Wari miso makasi mwana mwose akandingi wana nkasu. Miso makasi ate ya kutara fina yepe. Moto amona ni alobite. Na bara yo alipenda bambongo na ye mwana mubali mwako ya kitoko. Mwindo ya ngoro. Ate kakabazuwe. Ate kakabazuwe. Aye ya akotuse. Omona roko yo. Omona ke roko yo siko ye ya wa. Ye moto akutungisa. Na ndeko na yo. Tara ndeko na yo motema ya mabe ari na yango mpona ngai na reki na yari. Motema mabe omwana ya ari na ngo. Ate Mosantu esiko omwana ya utaka na mokili wana. Abako manunanga aka ntoki. Mpona na mwana ya motema mabete alingi mama ne abonga na simanete. Mubari wana ya kitoko ndenge wana. Ari pesu bokorite. Akotonga ndako na yebwe temi boye. Ba sante mwana mobali wana kusala te na generation ndenge ari boye bari mingi te. Mosantu ebisi ete oh. Tu vois, je suis équipé. Équipé na nani? Na Zovi apare ya maronga mwana nanga ali na yango te bilama maronga ali na yango te ndako oyo ndenge nafuta kwa benga mama na yote na bunda na kanale kakana saka boy yeso kaka iko tenga te ko baruka na biroko wana ko teka te mwana oyo tukufuta ndako te mwana oyo ngayo ya moke oyo ali malade wana ya peresi wana ndenge ekpesa kai wana mikolo tu mbongo ngai mama na ndo komona boy ya mama maronga na kanango te mwana akola taka be mabara ba boy ndeko na ngayo oyo ndako komona oyo ndeko na bango ayaki wana afokusangira mama afokusangira motema malamu mama afalobi ndenge na mona ka Mosantu kotala eboye mwana no ali mwasi kitoko ngai ndeko na ngai pe pasia kusangira akoyawa akokamwasa kubala na pesa yo be Mosantu to kopere wana Mosantu ayo abeboye bu ayo kwa bedi kambari bala onga ina ari ekipe wana na Sophie boye siko yo yebisanga yesefi ngenda kusuka na Mosantu wapi mboyo ndenge na ibi mwana mubali wana soki atemisio na njira yo kolinda Chebona poya okuboya te oyoki okuboya te ata ndenge ari Mosantu wana ndenge Mosantu aboyi na yo kokene na yo kaka ngana okende saba benga na nzela te poso na moni jeune garçon mo ya kitoko la nzela avaya benga nga mi amiki oyo yali te bazane garçon te ya pamba tari nero koyo eroko yali mama akabiri ngai bato mibale wana te vandu baki wana mibale Mosantu wana chance mama abi mama lokola ngaracho esiri kamata $100 ya mosusu pisa na ngarati mosusu wana osala ba provision mosusu pe na kamati na subi pe bankisi oyo ya reki na yari wana sikoyo episaka basaka na mona ndenge ni nzambe pe akopesa yo basansi ya mibali mwana na ngai wana Mosantu ngai na sukola mwana wana ali sasa usukola ina ni mama iti
sikisa ndenge nini yongo likambo nini yomona na internet mama surtout photo obwakaki oyo totaki nga na obwakaki photo mama menga na nga mwa ete oyebani na ye wapi oyebani na ye wapi oyebani na ye wapi yoloba nini ngapi ndeko na ngai ti ngapi ndeko na ngai abandi ngapi na ngapi abandi musana nzamba banda kolakise banda bo mwana tozakoyeba te na bayi na oyebso projet soki esimbi omaka boya kiti mena anzimi ngasaka sumusala te akomala msu mama fongola connexion ko ne msu bato bazoluka yo mama ye moko akokomba ye moko akolamba ye moko osala tu ke wenze mwasi na nga te ozaka ya nzambe okolikusaka mpe boye te Nicola yalingi te so nga na nsima mosabi te chéri ozolala bien te ozobondela chaque jour abone poko ezokota amona ndenge abone poko ezokota ndenge aza aobi na okende États-Unis baosalela nga nini baotindela nga invitation metia mpe ngai te mena otyo ndenge nini fo nafongola onde nazofongola sikoyo kope oyo kosala po bana kobima libana bongo États-Unis obi moyena yanga moko eza te fo na seconde nga mimao système yo kota kaka ngasko na présenter yo tona obanda ni live nanga na présenter yo oyo mama Gabriel po ye mutu azosala loposo nanga ezala kitoko ezayi nzamba asala engolu apesa ye mayele ya kosala po nini obimi chimiste ya mwasi ozosala baproduit ya mafuta ndenge eza wana soko olingi okoma munene okomi munene me lokwa ye moko alinganaki na ye azala munene atika ene munene so olingi okoma moke okoma moke basin donc taille nyonso oza yango mposo okoma nzambe yo oza kotala mposo inspiration ya nzambe te omoi makambo nyonso eyelaka biso na moto ezalaka biso te yaka nzambe donc nga nakoti kota mafuta yo kota loposo kota loposo so osala nga na oprésente soka na présente osali yango gabi esili nabwaka ye foto nde baobenga naiso appel na mutu na nga kopango wana osala ndenge nini kasi mpona mafuta ebo yo zebani ozwi bafuta moko babenga soki komo nini wana ozwi oyo babenga komo nini ozwi osangisi yango ebimisi okola neti mwa rose namonaka basala bamélange wana gambela ti na gambela mo baosalelo bamélange yo kokende na gambela te mpo baotimbela yo faut toluka bapeti basomeli yo bamafuta na boutique oye bafuta différent donc ozwi kaka mafu nini omoni bakopale wana obomi banimero nyonso totumbi yango na ozwi bajavel bakisi ya basidi wana lataka aga olongolo osali ndeti yo moko osali bol na yo nzo aleka le même bol wana te tosala boye babole ekoma kosalama ozo comprendre babole ekoma na kosalama nakoko ese satana na liboso na data 50 bol ozo comprendre na créer bamafuta na créer natili bango babiloko natie babiloko ale mélanger kaka mafuta omélanger mafuta omoni basavo mo banosala kibolabola ezalaka kaka kibolabola kote nini toluka mo recherche ezandu mpe bapanza ezali bazando eza ebele so tokiti na seleba tokiti matete tokiti yolo tokiti ngalema tous les 24 communes ekozala partout toluka kibolabola biso mo tocreye yango tosalelo na tumo mo tocreye chasse na biso ya solo tosali basavo ou bien tosali yango ya mai idéologie na opeso parce que nga na kota wana te nga na kaka kota prière kota rema na lali wana Tozone